Très chers fidèles internautes de Hérotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité Politique. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kanal Barake, abonnez-vous, abonnez-vous à ce série, vous avez précision, n'a pas de détails. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul, Nadana Yokason. Bonjour Yokason. Bonjour, bonjour madame. Boni. Ça va bien par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce. La grâce de Dieu. Nazali na rena nazali. Aussi poste na gouvernement. Na ozwa. Na ngana bangele te. Ngai bore sana ngona zongo. No, mundenga basawa na ngana bangela ni. Ngai na zateka na osengo pesa nga demande te. Ngana demande te zaka list. Ale kotisa. Donc eza problème teke na banda olela lela. Nazali na masolo na maboko, ngai mo bore sana zongo na olela nini. Na koti na dodi ndenga na lingi. Donc, ok, quand tout le monde gouvernement et bima qui va installer qui a tout betel sonore tout le monde qui installation ndengeni installation eleki kitoko makasi masolo za bien makambo tozali kolinga nde yango wana mbala liboso gouvernement ngo esala pour la toute première fois RDC et puis IDPS accéder à pouvoir alternance ya bongo esalama donc ezala ki génial et la kitoko makasi donc awa ezali ka kozela ka kete misalo me banda il faut basali déjà des mises de prix kaka misala e bandi babandi ko réflexionner bureau ko tala ndenge nini ya kobongisa masolo oli boke fungama tonya taboro tole ka ba petit basumba en désordre à propos ya premier ministre Odoki Kebembe ya Kiseke Ebembe ya président ya ancien président Mobutu Koya na Ebembe ya ancien ministre Chombe Koya na bito mona ki ndenge non c'est une bonne idée to boya te est-ce que mutoki ko boya loko bongo c'est ça sirpe ko salama et ko salama pona président Fachi alobaka ba prisonnier ba kozalaka te est-ce que prisonnier politique azali azate ndenga lobaki bana ba tango fere est-ce que na minute batu to ba tanga te ndingi moko na ba bibembe ko ya eza na problème te donc kuna lika moko ezate makambo ezali kitoko awa na ndenge moko Congo na papa soko boino comment no kaka zonga Congo donc Congo ezoya na elengi moko nano mona te puisque masolo Fachi azali ko sala o ngai na betale biso na lobaki ceux qui font bimi président de la République et le liboso bana bakotango fele ndenga lobaki na campagne na ye et salamité tina famille ya ba évêque tout na bande kwa shole abe shole famille na ye na banana ni kuna partout ba famille ya ba Mozito famille ya Charman contrôle même Jean-Pierre Mbem bande kwa Eva bazali ba Eva tout le monde na madame Eva bango nyos bana ofele classe ofele soko boy Fachi yango na biseke te soko ko kina Congo te somba ja faire la 50 ça noni soko ko mekana no yo kana ndenge zalaka soko za mongwa odaye po keli felo o hebi moto azokufa na mikolo ya kokie na nzambe te o keneli felo Angela hotel mela le bitema sa olongwe donc ndenge za boye lelo ba ilongoni Marc Mukebai alongo définitivement cause à la députée si qu'on appelle sur la Marc Mukebai Yokason tout le monde a ba député bele ba loba mabe bo suspendre bango te tout le monde ba faire la route président plénaire kuna boloba le côté kaka ya Mike ne bozo tele mele makasi député opposition peut sala mabongo ya ba ya Mukebai te est-ce que makamana même à l'époque à Kabila moto sakana boy te ils ont pas bêtise Mike donc ils qui voyou oh Mike azo sala mais na wesh bo suspendre te nawe jasenga bolimi sa fukama maman batikele tamboni mikolo boni batikeli est-ce que ça a continuer sur kofinga davantage kofinga peut-être ko attaquer président de la République ko attaquer makambo esala makate yango ba étudier omoni ko za député honorable azali mutu honori n'importe comment avant d'agir ils doivent d'abord contrôler langage ni côté donc ce n'est pas donc boza la l'aise masolo wa ezali côté collègue kitoko makasi et pas président de la République nzela kenesco pompage kaka banzela ni bozo betela ngo c'était nzela te bongo classe yo za na famille na wana bande ko na yote oui na bande ko ba tanga ofelete mesiko yo koloba nini ezali ya solo to otozozele eza makambo Jésus revient bientôt te ezali et salami donc et commis vis-à-vis Fachi nzamba batela président de la République soko ya katembele ba kongole ba kofi ba papa bele ba kofi na ba tension papa mo oyebi bembele na Congo yebe kufeko yo ya soute kufe banda ko ya à cause de crise à cause ya nzala à cause ya kozanga misala et puis ceux qui peuvent moi na zangi kolia alekindo kipe kote
yango moni kindoki ekoti na minute oyo Rolia pe mo pesa biso rolia. kindoki or périmètre cellulaire kindoki ekozala te ntango papa mokolo akozala déjà na salaire na ye akendaka mosala te mais aza na carte ya pension comme un pensionnaire il sera payé à chaque fin du mois akofuta mambongo na ye bongo yo moto azo travailler siko okosenga mbongo na nani donc chaque fin zela bonne année mbalo bonne année mbalo ezali maman événement ba pesa biso ba soso fait chaque événement bongo ba soda policier li futo bazozo zela omona te zela omona oyo kana makambo fachi bakoyo ba tutu ba yinaki fachi bakolinga batikali kutu bafana puisque na quartier na ebité na quartier batu nyonso bakomita papa tika nayo soko tayila moko le bité la moko longwa oh longo la moko nini oyo muto la moko tika fachi avant siko papa moko le bité nzambe mukolo nyonso 5 minutes à chaque 5 minutes asambela mingi mpona fachi po andimaka teka makambo fachi alobi kokokisama fachi aye papa wana aza na bana 4 ye azalaka na 4 bango tu bazalaka kofuta $500 totaliser $500 fois 4 ça fait $2000 pour une année bongo 200 fachi apesi bango lebite yoko futa eloko te ti na deuxième CO donc 8 ans papa ko futa 100 fois te papa fukami abandi ko lela ba ebisi madame na ye na bana ebisa yo madame lebite tokende siko soke za solo tokende na tozambongo ba combien par préfet lobi pardon sango préfet a sango hein alebi papa tozongi simbongo na yo mbongo ezongi l'état lobaki mbongo ezonga non la raison qui kolia na ndenge moko papa raisonner a beti bok ayebisi kuna ba somi ba Damas fachi ayena makambo moko na Congo soki to pese fachi chance ata ya mandami bale na ebite moto moko ko se comparer na komuna mboko ya sate puisque biloko fachi azo ça les États-Unis trop alobi comment vous les opposants congolais vous êtes comment vous allez s'opposer à mon 6 mois pamba à quelque chose réaliser biloko moto asala te pendant 18 ans mais lui au moins à la qui a sali bino bozo on se poser la fachi na poza bota wapi na mona balaki bino soki ba moni opposer mo na États-Unis fimbo fimbo bokolia ngwa de vacation donc fachi beton a une solution moko kitoko bopesa président chance to pesa chance makambo ezali koleka kitoko na laki ba we bazoli ko sala barrière na poto ke teo facha zo ya boy bo 2 personnes bokecho ba yebi to ebiti na village na bino ba mama nyonsa ba mongo bazali bande kwa mbanda bazali ya IDPS bazele soki o meki okosambwa bo salaire bo sa famille nini to kobeta beta bango bo bango baseni bango famille bango ni bate ya ba yebi sekete atika acha bango en sécurité donc to sambela nzambe kokenda président après Europe avec les États-Unis ndesika ba ko déjeuner na Trump de la Trump ndesika fayu la ko mijembe kasinga bien amijembe kapwani puisque na ebiseke depuis mbemba bima président ya cordon ya la moka et réunion ça fait maintenant 2 mois 1 mois et demi 2 mois linge ko réunion zate or mandat ya mbembe ezali ya 3 mois siko na mwa moko mamba wasane kuna fayu la ko miko senga te président na kolia te donc bazana nzala bana nzala fachi kotoyo o ezamaka mwanzambe na bana na ye po bino yo ndimaka te fachi ko même président yo siko changer mibeko zela 2023 mukeba yazali hors périmètre c'est soko salaire olungwe muto akangaki photo na bokecho ozare makala na benjir oui j'étais fort non azana boloko ana boloko akende ko se justifier comment yo finga président ozole ba mabe oya ko kitaboy tozana ba photo na bango oyo to ko salaire ngande na okende poto muto ko simba ngaza te puina populaire toza combattre utina ide pesi muto ko simba ngaza te donc na ko zala bien sécurisé même tina les États-Unis partout c'est quand ça okende na ko zala bien sécurisé donc président c'est kazo kita sécurité ya liboma yo mona na pété ezande mangungu apamba to la kibino ke boza la l'aise ko kita président ezali pour papa akende ko biso ba kadena ba kanga kala na kabila kabangi bakangela kala mais fachi azokende ko fongola po liboke fongama en désordre ba petit balia basomba en désordre. Comment les gens peuvent même réagir à Bibalongo la Chopra de Sikawana balu que Sika ko tiango binotis ko bo réagir te pour ba congolais ba confier bien Afrique ici. Bona bana Afrique ici. Oui.
Non, base à la l'aise. Les Gambo déjà parce qu'Algérie déjà vu solution. Président semaine prochaine, bazo tient déjà avion. Batine de délégation, batine d'avion pour base à bandeko, bandeko ya boy. Disposition zali. Les présidents d'abord empêcher qui kokende voyage en Afrique du Sud ya sommet wezaki kuna. Lobby azaki na Brazzaville, na sommet moko lisusu. Soki asirisiawa azoyawa le 17 ndebo zele kuna. Masolo ezakuna na Bruxelles. Pour oyoka roi ya Belgique bakutana na fara na chef de l'état fanfare ekobeta baga nini 21 canon de balles ekobeta pour bokecha vanda ayoka son okopakata mbangu to pesa président chance masole ye kitoko to simba na menda la même luba mokongo musahili même moral na lobaki classico classe oye ezapona bato ide pes to ezapona iba luba to mosaba na nani ekolo nyonso territoire nyonso classe ofele na bande kwa lamuka si tu bango mutema mabena bande ku ya kabila kutazo kabila komina kanda ba fayulu banani ba memba ba mende ba to ba boshap soki ba yeka boy ba komi pembeni ba libite o alebi binonde bo salinga ina échoué facha côté 6 mois a réussi ko sala 100 jours simbi a réussir ko sala le bana classe ba tango fele bini bo la kisanga ba jeo tende nini fachi beton expérience andenga liboma yozo tuna budget zaka na poche abatwanas yo tuna ete budget za komi budget za na poche abatunyos ya FCC to ko zoyango poto te évacuer masolo en désordre to vendre à l'aise bande ko nanga bazaka na États-Unis sans oublier maman nanga Angèle sika ozali nzamba batela yo on a Jean-Pierre Mbimba réagir à Ibalongo la chopradouana au monyo ndeni balona ok non again what mais bien bon pas sud-africain baba yuli bavanda wane okoma mabe comme guerre mota biso bango so basali non on ne peut pas répéter ça président Zali Mbemba zomona président le Fachi président de la République Fachi Zali président ya Afrique deuxième personnalité donc Azali autorité pour l'Afrique mobimba il est Azali l'issue Afrique il y a monde entier il y a communauté internationale donc à quoi réagir le gars bambemba parce que raisonner ne wana te to Zali si banga ba vanda nano to kende malembe acte basali ezali condamnable mais biso to ko kende pe na ba précipitation ya bongo te ce n'est pas du tout normal tous à la l'aise ma sœur elle kitoko hein to vanda à l'aise tu solo il y a 15 millions de tournements Vital Caméra au monde on ngai temps ebele nazoke te makambo ezali kota jusque la preuve ezawat yo yaka na preuve kete tala papier to pesa kimbongo boy ezaka ba nzela bato bayina caméra kala bato FCC ne bayina ba yoki caméra ke ko toucher bango na ba point bayiba ka yango siko ba komisiko ba dévoiler ba secret donc kuna bozala kimia soki ezali ya solo ba biso ba preuve tondi makete en tout cas réellement caméra za kimbongo juste la preuve to moni ngote to ndi manenga ko témoigner ko na moni ngote kala nyonso wana wana za ba biloko kaka ba spéculation ya pamba ya biloba loba. OK, mot de la fin. Mot de la fin bande ko nyonso États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne partout na linga bino mingi nzamba batela bino to simbana po to ngona d'abord Europe descente na bino zande Belgique na retour ya président na lingina yoka son na lingina yoka son. Numéro contact. Numéro nangai ezali plus 243 97 047 45 58. Maman nangai Angèle na Virginie, aux États-Unis, zamba batela mère talagayo zamba pesa bomo imulai. Sans oublier ndeko Sami Zimbale na Afrique du Sud et c'est ozali na yebi que yo za grand pétrolier puisque bazolo ba congolais bazali même yo zo pesa na ba sud africain misala ba congolais bazo pesa batu misala bazakuna donc ndeko nangai papi mbuyamba na Caron du Nord ndeko nangai Jérémy Musungai zamba battre bino numéro ezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 et là maintenant WhatsApp soko bengi yokason to beta masolo en désordre to ko tika litite même na kei na cabinet même na kei wapi d'abord na zota la 2023 pour nabi maman na député nyata bor tolega kolega ba député nyonso suka na masolo nyata bor tolega soko boy fachi kasa braza Congo nde ya biso ya ba congolais tikela otala mona ne fachi alobaki beton keni na pompage nzela ya likolo lokola na Japon mususu na se mususu na likolo
Niatabor Toleka, j'ai dit et je vous remercie. Ok, là, tu as yoko sur la propre, il y a yoko sur la remarque, tu vas reproche, il y aura yoko sur la au comédie, que ça bien. Là, je dis merci à l'équipe technique, je vois mon papa Jean, puis merci à toi, merci à mon caméraman privé, Jonathan Sangawada qui derrière la caméra, pourquoi pas mon réalisateur privé, Annie Loumissa, merci à toi. Quand on a là, on se voit, c'est un nouveau numéro. Bye bye.